Charme na ye protéger kanga lokola lichombe na couveuse okomisi na lokola rescapa naufrage Titanic kolina na ya diama Gisèle Oumba nana lobe yo mon amour téléfortifiant de mon corps en cas de rechute alingaka na bondelaka elokola bébé ya moi ekila monde napesaki nga muni asuwa ye te parce que nzoto na ye petepete lokola na malemba kolina na ya diama Gisèle Oumba nana trouble mon amour. Merci Gisèle Oumba diamant noir. Très chers amis, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous aurez le temps de regarder votre servante qui est Gisèle Oumba, diamant noir, Churamboma, Kotala diamant noir mingi mingi te parce que bazo silikapo, Kotala no eleki mingi, malembe. Merci na d'une image pendant sanga Congo, vous aurez toujours wana Edgar Mokondi Simaya caméra, merci na bino vraiment mingi. Toza na mukilelo et kaka UDPS, la muka. Toyebite nini ezoleka na peuple congolais diamant noir bolobi nakomi mutu ya nakomi kolabo oui yango lelo toyambi na ebite bozotianga côté ni nazara muta peuple congolais nde tolobaka na lobaka toujours naza na parti prité na yambaka bato ya UDPS na yambaka bato ya lamuka na yambaka ba résistant combattant na yambaka tout le monde donc Christian na yambaka bino nyonso to bozala wana sans plus tarder to banda lelo toyambi organisation moko eza ya batu ya côté ngala lobaka te na tunaka batu ya côté sans plus tarder to banda na coordonnateur na bango azali français atuna bonjour. Bonjour madame. Et tozonga côté ya secrétaire administratif o azali Joseph Lusinga bonjour. Oui bonjour diamant noir. En tout cas esengwe oyamba bino na plateau mais poto banda émission na biso na diamant noir bato bazama ile mingi babandi déjà okoma bataliban non kuna lobité mais bino moboyebisa bango totuna nani aloba bino boza organisation na bino ezali la force défensive de l'UDPS Belgique. Vous expliquez bon pourquoi vous tiez force défensive. Merci. La force défensive de l'UDPS c'est une structure d'appui à la démocratisation. Donc tout ça on a pour accompagner vision. Il y a partie Nabiso, c'est-à-dire des vies et Ibani, les progrès et les sociales. Donc voilà un peu, c'est une organisation qui a été créée depuis le 20 août 2011. Ça fait très longtemps. Et les lots, tous en Sengo, parce que réalisation, il y a rêve Nabiso, il y a Moussala Tosalaki et Koksami, Neto Eskoto Kabolango, Nabandero Nabiso, à en Europe. Autorité, pourquoi Diamano a lobby, Bataliban, pour nga le bate, Batu Naramingi, bon. Pourquoi Babenga Abino, mais on a tout noté, tout un secrétaire, vous êtes secrétaire, j'espère que vous va bien pour Ebi Pena pour le Bamalam. Pourquoi Babenga Abino Bataliban, tant que vous avez battu, il y a eu des pièces. Au fait, Oyebi, Namboka Nabiso, ils ont toujours une étiquette, toujours l'école à Batou, toujours, ils ont la donc ceux qui. Bozali n'a pensé moko boye, il y a toujours une étiquette qu'on peut toujours mettre sur vous. Mais biso toyebi ke toza na idéologie moko ou tozali ko défendre et puis idéologie on a ezali ya leloté. Donc eza na devise mobimba UDPS ou eza ka liberté, égalité et puis solidarité. Eza vraiment étiquette na biso ya leloté, on eza devise na biso ya onde to landelaka mais ba les talibans, tout ça, les noms, de toute façon, les lots sont avec les talibans, lobby va bien appeler combo mususu, lobby va bien combo mususu, donc les apenza y a un autre début. Mais le objectif na bino ezapena nini na organisation na bino au lobby défensive, c'est ça? Oui, la force défensive. La force défensive, voilà, de l'UDPS. Tout n'en est pas coordonnateur. D'accord, merci. Parmi les objectifs na biso et un amisusu déjà Koksami. Et Missoussou est banda déjà, et Missoussou est Kosalema, parce que si les partisans n'a pouvoir, n'a cité quelques-uns, n'a quatre objectifs n'a la sécurisation des membres, et puis accompagnement du président, membre et aller aux élections à tous les niveaux. Donc accompagner qui président national, to appuyer qui les commis président de la République démocratique du Congo. Et parmi cela aussi, tous un objectif Moussou Césali, to créer un centre
des récupérations à jeunes désœuvrés pour apprendre un métier professionnel. Et ça na Kinshasa. Et parmi ceux-là, membres nous continuer à étudier na bango, bakina na université et les lots baza ba cadre na kati ya parti et puis na kati ya mboka. Mais depuis organisation na bino ebandi bobi bandi lelo te bandi depuis ebandi moi kala. Est-ce que na kati ya organisation na bozwa ka mingi batuka ya UDPS tonde bobi bana nyoso tu bazaka ta mwana ngwa ya ibisi bino ngana za mutu ya UDPS na za nga mutu ta mususu ya lamuka to mutu ya FCC to mutu ya voilà ya parti moko ke na Congo bozwa beaucoup quand même kozwa ce qui a bon. Non justement, il y a monte bien aux structures d'appui. Ils ont appuyer UDPS, ça veut dire ils ont moins liberté moko ya ko recevoir peuple. Pour UDPS ils ont pour na peuple. Mutu akoyana aza d'abord peuple. Aza une étiquette autour de la tête. Aza peuple to yambaye. Mais à respecter l'idéologie à côté pas nabiso. C'est quoi notre idéologie? C'est défendre des valeurs démocratiques, c'est la base. Et le progrès social. Tobundela wana ceux qui a respecté vision wana, pourquoi pas? Ils sont ouverts à tout le monde, Mais banda bobandi tozongi côté secrétaire depuis bobandi organisation na bino et loko nini déjà o bino bosi bozui. Pour bino bozo pesa, bozo ba jeune mais bino loko ni bosi bozui banda bobanda. Ah oui, et Zali na makambu ebele auto vous allez déjà ko gagner na koki ko pesa yo ba deta MKNK et le président a ko soutenir nga. Au fait structure oyo ebandi leloté ebandi na 2011 et Zali na ba responsable na biso lelo bazo travailler na président de la République na RDC responsable na biso azakuna azali vraiment proche il y a même des conseillers oyo bazali issus il y a FD il y a FD, baza ba conseiller, bazo travailler proche na président. Donc tilelo bazo travailler en tout cas, ils ont makabobele aux structures, ils ont bénéficier en et puis toza penta na besoin ya batebele, ba ya ba soutenir biso parce que ba but na biso to ko kende nango to ko expliquer toza na makabobele ya ko sala. Toza penta na besoin ya ko travailler pour soutenir ba congolais. Mais mingi na kati yo maluba na kati secrétaire maluba parce que mingi to mona kibino avant que Félix a comme président, quand musu bobima ki bondo lo bati. Mais lelo bino nyo surtout bobimi parce que comme président pour besoin a besoin il y a ba poste na Kinshasa ndenge ba misusu bande ko mususu bazolo ba o bazali batu ya UDPS. Ah oui, ça c'est une bonne question. Batu ebele au fait ezalaka toujours bongo. Ezana batu ebele bazako reprocher batu ndenge wana bazako loba peut-être que bozali kokota kaka na organisation na lelo simplement parce que Félix a commis président de la République, mais ce n'est pas ça ezandenge to expliquer ah. Donc Rossi Simanga oyo yende mutu azali yende mutu asala ki organisation o na 2011 oyo akufaki non ezali oyo akufaki te ezali mususu azali na Kinshasa. Non, ça c'est Rossi Simanga. D'accord, on a Chimanga, désolé. Donc yende za président national et il va même vous donner d'autres explications sur lui. Yende za président national, en tout cas il travaille, il est là depuis, en plus as membre aussi dans le DPS, donc ce n'est pas vraiment des coordonnateur pour rajouter ni la question là justement mais au moni tozalaki na période il y a Moussala ezaki vraiment et puis tozalaki en opposition au moni opposition ils sont différents n'attend besoin pouvoir parce que dans opposition tozalaki dans objectif to bande ko landela mais tant que jusqu'au pouvoir les a pour l'intérêt à la nation c'est normal que ce photo apparaître na ba écran tout ça pour faire appel à peuple congolais va comprendre ce que idéologie ni pour accompagner vision chef de l'État. Donc, j'ai un secrétaire administratif et banda depuis Kala, vraiment Kala. Donc, depuis 2000 combien? Depuis 2011. Voilà. Et puis, Bissonio sortent aux Alibano, Tokoli, na idéologie, il y a ma valeur démocratique, dans le temple de la démocratie. Bino beaucoup na idéologie, il y a un temple de lobby. Vous avez combien? Ils ont combien de membres déjà au Bazali? Effectif nous a combien? Na Kinshasa ou bien en général à Ouato na Kinshasa juste na organisation. En tout cas, il y a ceux qui régissent aux Ouatans pour balancer l'image à Kinshasa. Oui. Nous avons plus de 200 membres na Kinshasa. Ah OK. Et force défensive ils sont à bas Congo, Sikoyo, ils sont en Angola, ils sont à Brazzaville et Sikoyo Pendenge et Bandi na Europe. Donc nous avons vraiment une très grande famille. Vraiment toujours qui ne peut te chiter na biso na émission à lelo mais tolito ye basiko yo pona
bandeko oyo baza d'accord na binoté lelo boza ba peuple congolais na banza misu na mneza témoin même nga diamano ape na kota ndé na yambi bino nga pe na kozwa o anga na yebi mais bato balinga diamano ba ba komate ba yebi keza musala neti ba edino image ba chora mboma ba komate mais o balinga pete ba oloba ba pesa nga moi parti babi akomi mikolo muta UDPS mais tant bozo mona bongo bino ba peuple congolais là je vous pose cette question étant ma membre il y a nini il y a force défensive, oui. Mais là je vous pose toute une question oyo étant ba congolais tant bozo la réaction à batu na banzela bazo silika mingi pour na pouvoir oyo bino bozui que musala ezo sala maté ezo sala mabe malgré bozo bakisa ba organisation. Bon, nalingi na répondre d'abord na opesa bête exemple. Ezali problème moko na sali constat pa ya biso ba congolais. Na tambola rappel, au capé mutazo critiquer président de la République. A critiquer na souka na tout na question. Est-ce que yebi et très souvent au kabaton oui na yebi très bien particulièrement na yebi na sali constat. Alors na eko réfléchir na comprendre si ko nature na biso. Eza mabe hein mais biso nyonso na milongo tenga pe ko ozala. Na pesa exemple, au moins le long de to vandi boye na yoki lobi maître a commis a eu fonction mo boy ata na France maître Choura. Oyebi ki ngam na yebi bien mais na ozana difficulté en dimanche et en nature na biso. Tout comme ba yoki diamant noir a eu promotion mo boy. Bato ba boy yango liboso eza bato ba bio. Eza bato misikate. Bazosko tant ya ko réaliser que ten a commis place wana to idée. On les a défaut na remarquant et pas na biso. C'est tout à fait normal to na démocratie, mutunyo sa ko linga tout comme ko boy. Mais biso siko tozana pona ko véhiculer message ya unité parce que to collaborons les Congolais, c'est un peuple uni. Alors ba division na biso ceux qui vraiment bandiko na biso peut-être baza na ba information mingité et profitaka na biso te. Ezana batu ba profitaka na biloko wana. Ezana batu baza ko alimenter ba division wana ba querelle wana poto inana et ba on va tirer profit. Et surtout président de la République n'a toujours été sengo na biso diaspora et Europe parce que tozui muto toyebi to vandi na ye avandi na poto asali misalo biso nyos to sali donc toyebi parfaitement ceux qui se côté biso to vandi ukima parce que ngana lingi ete ya lingi ete biso nyos to tikie banen bozingele eza bato baza na cause ya ba séparation na biso ba bozingele ba biso moni bande ko no mo balingi ote biso to porter aide yango biso to lingi loko wana te tozo partager jamais message wana ki o ezana ba conflit bande ko te Congo la zane moko to lingani peut-être ba msusu oza bango temps ba comprendre réalité wana mais sinon je ne pense pas qu'il y a une division. Pourquoi on a tenu une question parce que bat balobi que tant on a tourné venu à début à émission pourquoi ba benga bino ba taliban bat balobi bino bo répondre à mingi mabi. Donc ceux qui m'ont tout cas à critiquer président de la République botombo ki bino ndi bobanda mabe yango ça qui bande comme sous pe baza d'accord na bino te ba niveau ndi mamno tout tika secrétaire à répondre question là. Au fait et le cas ngada lina en fait et ça peut question peut-être il y a éducation hein na koikoloba parce que je ne me vois pas par exemple il y a quoi insulter mutu même na normal ou bien sur internet surtout ceux qui problème exacté ils appellent problème d'éducation il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui sont impolis, au coup, qu'on empêcher de qu'ils impolis, ou bien les gens qui insultent des gens gratuitement comme ça. Et ça, tout le monde qu'on reproche, peut-être éducation dans les endroits. Mais peut-être je n'insulte pas les gens gratuitement. Donc, le but pour Nabiso, par exemple, par rapport, il y a un discours à chef de l'État, pilier naé oyo apesa qui par exemple l'homme, la croissance de l'homme, la cohésion nationale. Et ça des biloko c'est important pour la biso yango pour véhiculer et puis tout travailler sur yango parce que mboka on a et ou chaque fois toujours qu'il Kinshasa tout le monde la situation ni il faut travailler sur ça. On peut pas continuer à tourner en rond comme ça. Donc il faut tout travailler sur ça et puis tout se développer. OK, là maintenant to comme na suka mais toute une question musala ya Félix Sikoyo eza ndengeni azo sala zawapi pour biso to quand même information to profiter ndenge bino to yambi bino boy bisa biso musala Sikoyo zawapi azo sala président en voyage Bolandia mon aux États-Unis voilà il a tout un programme dans la phase où babengi la diplomatie moni bato yo ba comprendre musala président ba comprendre réellement eza hyper important.
oyo azali kosala kozongisa lokumu ya mboka renouer de bonnes relations na bapays oyo nyonso ebebaki. Et voilà, donc projet na ye eza déjà dans les 100 jours bolandaki azocontinue kosala. Et apparemment tozo souhaité que nzamba asunga apesi makasi gouvernement kobima très bientôt et permettre et alléger moins moqué parce que maintenant c'est lui qui essaie de tout faire pour l'intérêt à mboka azana nous attend ya kopé maté ndenge biso pena tozui tant ya kopé maté souci ya liboso biso ba tozo moi chance moqué ya kokena mboka peuple aza vraiment impatient parce que misère eza makasi. Alors ton métier na kati wana pour nous soutenir musala et que liboso peuple ACP. Ben, merci vraiment Tokomi Nasuka pour la conclusion. C'est par l'UDPS que les peuples a pu savoir comment combattre et défendre les valeurs démocratiques. Beaucoup expliquer ça, vous assure. Oui, au fait, en tout cas, l'UDPS c'est l'une des grands partis. Nambokawana, c'est l'une des grands partis. Donc, il travaillait à Mingi. Donc, même organisation Nabiso, Ndengi Ezakaka, Ezasbel, les structures d'appui à la démocratie, mais Ebimi Nakate UDPS. Donc, reconnaissance Wana, Yango Tozanango, Yango Tozolo, et puis Toza pour reconnaître. Il faut qu'on reconnaisse ceux qui, organisation Mokoboui, c'est quand même une grande organisation, il faut reconnaître. Nous, on reconnaît cela. Toyebi ke Kobanda na UDPS, c'est par l'UDPS que Batouba. Défendre les valeurs démocratiques et puis tout que ezande na UDPS PKK toko s'est développé pour na vraiment tout comme la démocratie na makambo ya malamu pour mboka na biso. C'est dans ce sens. Merci. Mot de la fin la bino pour na lelo to ebi ke eza conclusion ezani. Président pour profiter pour nous lancer message tous on a une très grande réunion à Bruxelles les 13 ya mois oyo. Un peu de partout, il y a moi, monsieur Etika, parfois ils ont les 13 avril. Le 13 avril, à Bruxelles, à 14h. Donc, membre de l'UDPS, place Bazali, membre de la force défensive aussi, place Bazali, Allemagne, France, Luxembourg. Nous avons besoin de tout à Bruxelles parce que nous avons Paya, au Bauti Kinshasa, nous avons appelé Pembe na Mokondi. Bakoya pour nous repérer une nouvelle ligne à suivre par rapport à projet de réseau qui est message pour lancer en gros. Donc président Alexandre Ngadiamano on a bakisi eza pour Nabino oyo président Nabino ya UDPS à France président Chim Petolobi oza président ya UDPS ya Île-de-France nde ba bengi bino nyoso boyanga pe na komisa bino message so bayoka kite mais j'espère que bayoki yango na matoi na bango ekomi pona ndenge bolobi papa maloba Yasuka, pour le secrétaire, président c'est ça. Donc, on a rappelé d'abord pour la réunion à Bissau, il y a le 13 avril, et il y a quand même une réunion très spéciale. Tout ça, on a besoin, il y a bateau Bakoki, Koya, pour soutenir Bissau, il y a la réunion là parce que tu recevoir membres Bakouta en France, Bakouta en Allemagne, Bakouta na Bambo comme la Bissau, donc Boza Penda les bienvenus, Tokozé la Bino à Bruxelles. Donc, équipe ESA au complet à Bruxelles. Donc, il y a le coordonnateur, lui-même, il est là. Il y a son adjoint, Ladi, il y a relations publiques, secrétaire Nazali Wana, et puis le trésorier Pazali, Madame Clotilde. Donc, équipe Mobimbeza Kuna et Kozé Labino, Makamboza vraiment bien préparé pour la réunion. En tout cas, vous allez bien faire. Pour quoi adhérer Yopé vous a invité. Ah, merci. Merci merci Noria. D'accord. Président. Voilà. Pour quoi adhérer na organisation oui. En tout cas pour l'adhésion secrétaire administratif à Zawana, il y a une fiche d'identification Sokoye au remplir en loi et aux zones à Kinshasa et puis ça les cartes parce que nous sommes vraiment organisés. Il y a des cartes. Vous avez des cartes sur tout le monde. Oui, chaque membre a la carte naïe. Et puis, nous avons précisé une chose, la force défensive, au moni, UDPS des gens en général, comme devise, c'est le progrès social. Tout ça la commission, moi, la force défensive, où ils ont ça, la consulting, expertise, analyse des projets, apport on a vu ce pour même en Congo. Ce n'est pas seulement que ce soit la force défensive pour évoluer le caractère politique, non. Tout ça, vraiment le caractère social. On a ramené tant de projets, Nathan Wakala. Tous qui opportunité on a été pour Salima
yango tozobenga que bana nyonso bandeko na biso tozwi mwa mayele moke na poto toza vraiment na besoin nango mpona kokende kotonga mboka na biso. Ça c'est vraiment une précision mpona olakisaki toza na besoin ya bato wana tu po appartant nga nazalaki kala rapporteur des marchés komema baentrepreneur kokenda bango kuna mais tozwa chance wana te mais yango moi tozosaisir victoire oyo toyebi pourquoi tozosaisir yango tozwa opportunité ya kotonga ata mwa pierre moko mpo na mboka na biso. Voilà, donc tout le monde est le bienvenu. Merci beaucoup. Merci Mbote. Vous ne pouvez pas Mbote, vous ne pouvez pas Mbote. Dans la CPL parce que l'émission est bien Rolanda Mingi et l'accepter la neutralité na yo. Donc voilà, Azana est naître pour CPL et je pense Toko Kenao Kinshasa. Ah, ben merci. En tout cas, merci Diamant Noir Azana Pena pour Nabino, toujours rester branché sur Diamant Noir TV. Merci na Basima. Il y a caméra de Tobaki dit une image Panza Sangwa Congo. Edgar Mokondi, merci aussi. Et Bino Sobolanda Kibiso. À très bientôt. Bye. Ok, ben merci de nous avoir reçus. Gisèle Oumba, Gisèle Oumba, Nakoli Nangaya Diama, Gisèle Oumba, Nana troublé au mon amour. Merci. Gisèle Oumba, Diama.